Bonjour à tous, Karine Zololo. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Surtout, je vais vraiment parler sur notre communauté africaine, sur notre communauté congolaise. Alors, je ne comprends pas pourquoi nos papas se comportent de telle façon. Je ne comprends pas. N'habitez pas ce que zanini nazo ko digérer les camarades nazo ko comprendre donc il fallait qu'il kaka na solo la likambo moi mukena bino to partager moi mukili solo parce que ndeka na lobaka ce que lekeli mabanzo na ngai soki lekeli mutu na ngai nde na sali video na ye to meka kosolola pe to luka moi muke solution pe ndenge nini ya kosola ba papa na biso to ndenge nini papa okoki ko se comporter na tango kotala video oyo to mama ndenge nini okoki ko se comporter tango tala video oyo pona mobali na yo to pona papa na yo. Alors, vraiment, merci beaucoup. Histoire ezanini, histoire eza que papa na biso ya ba congolais nazo comprendre bango sousté. Papa au mona aleki 50 ans. Asana mwasi nepe na ndako. Omona azolinga raba bota. Papa osoleki 50 ans. Ozolingo bota. Obota na tina nini? Nga nazo comprendre likambo te. Olingo bota parce que ozana ba énergie mingi ezana na nzoto ozokoka komona nebite soki naibite soki na loba bolimbisanga pena terme bamataka ese belé bamataka te ese belé soki AGC kofi nango ese leki nango ese bamataka ne komi nango trop tard. Ok, nango wapi po eza sous une importance c'était et produire. Et ça sous une importance c'était et produire parce que bamataka waneza bamataka moko okosalela nango lisusu yango te osokomi na 56 ans osokomi na 55 ans 54 ans 53 ans 52 ans 51 ans 50 ans. Mais non, foutika. Autant mon anzata mso basé ça et papa osaka jeune okola te boy denika propreté denika ozokola te yusko ezopeso mutu makasi ezopeso mapeka likolo ozomona ka neti il faut okende koluka mwasi il faut kende koluka mwasi libanda toka fo mwasi no oboze na kati ndako il faut abotela omwana mais otalité koza déjà na bakoko otalité que déjà aussi okoli AGC pusani otali pété que osa déjà na bana o ba comme ndana ba 38 ans ba 40 ans tam susu bana ona bazana ba 30 ans 32 ans 28 ans 29 ans 20 ans 25 ans bana si okolisi bana ya suka tam susu za na 20 ans papa na ngai koko na ngai nini yoko keno ko welisa ko olinga kako produire mata kaka ke bimisa susu produire kaka mais non ou besoin de l'énergie belé ozomona kaka énergie wana et que ko la bongo te fo o salela on kaka yo la kaka entourage na kaka ozaka kaka mobali te oza mobali to yebi mais ki mobali eza na niveau soko so leki 55 ans o la sache ki mobali no na nzela ko bota na tina nini papa alors que si l'on za na bana na yo déjà oza na mwasi déjà ça na plus de 50 ans ozo lingela abotela mwana popo sala na mwana na nini mwana na to bono mema to bono meme na PMI tango meme na PMI tombo no ketike na classe mwana na tango comme na 3 ans tango comme na 5 ans 10 ans akobenga bino banani yoza na 55 ans mwana soit comme na 10 ans o comme na 65 ans ozo mona te niveau écart et bon siko nzamba bengi na 55 na 65 ans otiki mwana bato orphelin de père na âge à 10 ans et ça a déjà marqué qui papa moko akufi très jeune atiki mwana bo mwana moko yo papa kufi na 65 ans otika mwana 10 ans quel mutema mabe osala mwasi déjà mwasi on a déjà à ça comme déjà le niveau ménopause yozo lingara obota siko ata oboti libanda siko mwana na osala na nini osala besoin osala kana mwana moko bota mna na maboko assurance to nkanda soki ndeni ezata ozoluko bota na mwasi moko boy po osala mwasi assurance na moko boy non faut tout tika pena makambo wana. Et ça sous la sensité, biso ba congolais toujours se comporter de la façon mo kito côté ba papa na biso mikolo vraiment aussi yombo tina su ki vraiment ozomi mona ka ozomi na 40 ans ozomi na 40 ans te papa atoti yombo ndenge nini papa oza mukolo tozo mona ngo ata balobi ko za jeune ndenge nini bazo kosa yo ba no ka jeune parce que bazo mona toujours aux élégants toujours tout ça tika na yombo tout à la chose élégant tika na mandefu nyoso ekola ya nzoto na opene elongi na nyoso ekola toi biso susu koza jeune papa yo moko miyebi na kata motema kosokoli papa na ngai nini posa nini yango zo sala bino mataka eza na ba âge nango et se produisaka mataka ekosa sous production te na 65 ans na 50 ans na 55 ans c'est quoi le problème oza a besoin de prouver nani le quoi camarade no aboti yo pe fo bota le quoi camarade a santé yo pe fo santé papa na tina nini
mais faut que tu personne faut que personne boza pe na bana o bozo que ça m'a personne hein papa msuboye na poto bozo mona kala kola bozo mi ba gêne ma ya poto calcaire wana ezo sokola yo ezo so gêne le ko ça ma mali na ma moto donc ozo mona kaka non age ça nano oko beti mo bende ne chafaudage ozo ngo sali na mo bâtiment zongi ozo mo mécanicien soki na auto soki moto soki wabi ok ozongi donc ozo mona kaka ke non ozo préparateur de commande que na tombola ba bac na fnaki donc mo pectoro et tombami moi ri des actes ozo mona que 55 ans, on s'en a 45 ans. Non, 10 ans déjà c'est passé. Si tu colli, bah âge de bino c'est colli. Mais c'est mon couteau, mi mon abagène, mon mon boisson mitolobi, njolo na colli. Non, on n'a pas que non a vendu cola. Que non vit dans ce il faut changer pour na colli. Bon, ce que bino ba papa penza. Le cola ka bino ba papa ce qui ménopause des raté. Ce que bon mon a que non faut m'attaquer pena et produire caca. Mais non, m'attaquer quoi que produire n'importe comment. M'attaquer quoi que produire n'importe comment. Et qu'on produit n'importe comment. Non, papa, na supplié bino pena bo bongisa. Bozo rendre ba maman triste. Bozo rendre ba maman triste. Après mon papa, maman zo pesa no so affection te. Après zo mon maman qui parole sous soutien na kata ndako. Okomo bengendoki. Moi si mabe, oyebaki na okaka. Oyebaki na okaka te. Yenda yebaki kaka que un jour yo mobile ko changer. Yenda yebaki. Yanga zaki na mo ba distance. Yanga zaki na mo ba réserve. Malgré boboti ne bana. Malgré ta boboti te bolinga na bino. Boza na mona te. Yenda yebaki ne kaka ke. Lokolo zano ka mobile. Lokolo zano chaud la pain ndenga ebelo na chambre ndenga ebelo na ndaku azomona ke non oyo kaka suka ti un jour ata libanda akoluka kaka ara produit mataka maintenant faut que tika makamu mususu faut que tika makamu mususu tozomona ba papa na biso kitoko ta mokete to meka pena ko bongisa likambo oyo ce n'est pas dit que le kola mobile akoko bota ta na 55 ans akobota na ta na 60 ans ce qui pèse la solo ponga la tika na ngana ko mona te malgré quand même la médecine dit mais attends, ce n'est pas dit que les Africains ont besoin. Et puis les Africains te lika onyo sa ma bé. Et ça na mokili oka biso to linga ka to comme ça ya biso. Ya kitoko to linga osale na ngote to sale la ka ba kota ma bé. Tina mon côté? Hein ba papa, zo sala biso bana na bino soni. Hein? Osala papa no mo basa na 55 ans, azulu kakaza la ka mo jeune garçon, azulu kakaka bota. Kitoko te papa. Kitoko te ba papa na ngabo bongisa non, je vous en supplie bo bongisa non. Eza kitoko te zo sala ta propre ata mokete. Hein? Ma solo penanga benga ba jalelo na tanga mobuto na pe ya lelo ombe mo continue bata Léopoldville ba papa 65 ans bata Léopoldville na ba identité na bino lo na poto so batangi bazo tanga bino peno kaka o neo Congo te neo Léopoldville. Hein, la identité ba komela bino ngo bongo na to so ba msuba ba chango kateme ezala pena neo Léopoldville bo bata kala. Bon, c'est écoute, il y a le mumba, ceux qui avant le mumba, hein, c'est vraiment boutu, ceux qui y a Kassavoudou, pardon. Donc, papa, s'il vous plaît, avec tous mes respects, to lingabino mi to respecte abino mi papa na biso papa ba kamera na biso, to romona bino mona papa jeune garçon, papa mukolo zo ko linga yo ka mwana mukie, pona nini bongo, ozo lingo prouver nini, ozo luko sala nini. Hein? Jeune à jeune, vieux à vieux. C'est comme ça, loi, c'est comme ça. Ngane na zabu Karine Zolo lo bona ko télé ma jamais na fille moro ya 15 ans, fille moi 18 ans, fille moi 20 ans, fille moi 22 ans, na lo ba ke noto ko kani na bilongi te apparaître toujours plus jeune que ngai. Et c'est impossible. Atana lati fashion na onde nini, atana bendi chunion onde nini. Et comment on a kake na zamu kola mwana wana. Alors papa la biso za pendeng moko. Ce n'est pas dit que aux autres traîner na ba petit na bazana ba 10 ans de moins que toi, yo lingo mona ke yo scope ozaka petit. Oza papa yo kuto ozana mieux placé pour na ko conseiller oyo ba l'équipe pour na ko conseiller ba camarades. En tout cas, j'espère que vidéo oyo pena to ko partager ngo et sunga biso sunga ba papa na biso et sunga vraiment mingi dans notre communauté congolaise et que za la pena be pa ba mbeba pendeza li mingi na kuna zo kanisa 2016 to ko ba ko évoluer to ko ba ko sala makamususu mais toujours senga na ba fin de l'année que ba vie n'a pas changé mais apparemment ba vie ont changé té hein les cambos sont au tiki to comme na les cambos sont au tiki mode ekomi mode on esili mode ba poussette ba jeune fille esili et comme mode ba papa mikolo il y a plus de 50 ans bazuluka so ba bota asa na mwasi nenda ndako 50 linka mwasa bota azuluka mwana ko ketonga mwasi na libanda pozo abotele mwana
moi ça c'est un kata ke bote le moi na papa yo kapé soni yo quand tu as jeune garçon en tout cas vraiment na lingi bino mingi merci beaucoup to partager vidéo oyo nzamba pambola bino abatela biso pe le kola bolimbi sanga ndenge vidéo ça lit 10 minutes en tout cas je ne pensais pas mais qui vraiment important pour tout sur la naloba n'expliquer ne peut manquer en tout cas vraiment abonnez-vous à ma page Karine Zololo en tout cas restons toujours ensemble restez branchés connectés je vous mettrai des vidéos en tout cas tous les 2 semaines si possible je mettrai les vidéos en tout cas que Dieu vous protège que Dieu nous garde tous toujours alors soyez prudents sortez couverts soyez prudents papa olingo bimana moi si ate soke zamba liboso ate zamba la liboso te préserve-toi bokende na ba médecin boye bana état de santé c'est très important botambola pe na kobanga nzambe c'est très important kolinga moi sa batuke sans obalaye c'est très important kobimana moi si te sans obalaye sans ok komi monta na libota ya moi si wana eza mabe po na respect pe ya yo moko ndeko eza kitoko te tozo sakana na baninga pourquoi ozana moi sozo linga kako sala suki ndenge nini pourquoi non to changer moi moki bizaleli mbala sima to kobeta suli solo mususu botika la malamu Karine Zololo ya bino kitoko Congo ciao ciao.